c'est clair, ceux qui va me soutenir ferré. Na banda ko ba foutre la ba foutre les soutes. Qui sinjor a toyebi biso so aramutu, il y a 100 positions. Fallait comprendre bengi roga roga. Missile. V. Salaboy benga sa qui sinjor akondima. En 100 positions. De mon azo chama kelele. Et qui sinjor a pas qui peut mener ko et peut mener papa Hervé Atali te faire rigoler qui peut. Ka chose peut mener faire. Peut mener faire ezara esprit wenge. 12 bazo étouffé yo. Bazo étouffé. Ba moment bazo s'étouffané bon yo soko yé. Ba peut se espace ndengeni. Qui sinjor ayo ki mulunga kei. Yo ki chale qui sinjor aza muto munene. Aya yo ki sko étouffement. Oh ba étouffé. Peut mener faire. A tous on peut se faire mbote faire ba mu. Ba ko bando étouffé yo. Ye moko oye ba makambo wana te bango na bango. Ba tu moko to yaka na ba parking ya ba porte parole. Au mona rani. Ba tu moko sans position. Donc sans créativité. Soki ndenge roga roga azobete bo événement pour misata moko ta braza sabeta masamaliba. Mais martyr les événements te pour ba tu ba beta kuna. Pour ba bika non faire attendre certaines. Ça concerne personne parce que ba martyr on a ba beta yango déjà. Donc pour vous dire vous que martyr il y a fait rigola eza combattu même tous on a ba carnaval les autres même équipe na yemoko bazoye ba ko associer ba tuté bazolinga kaka oh bino bo kitate bino bo matate ba contacti ba to check ba journaliste journaliste muso habite ngana na ngapo na mbongo teneka na zo image na ça la promotion artiste pour na linga ke mingi ba boyelié communication ya faire ezo aider ezo linga ko associer makambo na ba misusu te ba to bazaka so ba chenga na teka masanga na teka billet na bimi danger ozo mona ezo bo même artiste makambo to mona kango na héritier to ebisa ka héritier kanon ceux qui continuer bo martyr et ton date bo mona ki résultat o comprendre to za na posa faire attendre sa martyr parce que ndenge ça bo so eza carrière ya faire et mutuza eza en danger batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, on a pas bonne soya Congo et Sengo officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Na émission Nabino les news de Joyce. Les news de Joyce c'est toujours kawana pour nous même la bino. Bah actualité news c'est na terrain pour nous même la bino rien que la vérité. Ah à l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Armel de mon cœur. Pourquoi pas dire bonjour à toi Saint-Patrick Ponce, moi na général Maé, les bons séjours aux États-Unis. Bonjour à toi, hein, Bruno Lubi Kambongo ya propre, pas n'importe saleté raté. Bonjour à toi, Aguene, garçon à l'équipe, garçon nous sommes manzaka na Éthiopie. Consommons congolais avec Aguene. Bonjour à toi, Kissinger Antoine Mona Yolo Nakata Moscou. Bonjour à toi, gentil les jeunes pour mettre judoka Nakata France. Bonjour Nabino Nesbolinga Joyce Tumba, autre Madi Benzema de la presse, hein. Nazaraka, wana pour nous saler la bino, musala pour nous même la bino. Rien que la vérité, ah, le côté les cacatés. Je reçois pour vous par rapport à l'actualité. FSI Solo, bonjour. Ah, bonjour Joyce Tumba. Bonne santé. Santé, ça va et toi? Ouais, calme Zali. Na moni benginga na habité comme actualité Zali. Ba nyangundu bazo pesa ba fausse information. Nde na binaya. Na binaya. Lelo to koloba. Lelo penda mutakala penda vérité penda za mutakala. Donc il faut to lo banyoso. Et puis c'est solo par rapport à l'actualité d'abord ils ont dominé. Lelo to moni Inosbi a sali vidéo pour nous resenga pardon na pepe congolais pour nous resenga pe ba DJ pardon pour le na ba DJ ba beta ali sous musique na été au kuki d'abord le bani na sorti médiatique oya Inosbi omoni Congo soki yoko mimi cha place Nzambe ba congolais précisément je parle de Kinois aza capable de diminuer yo a diminuer yo pe a silisi yo Congo, ceux qui m'ont commis na munene, surtout les musiciens. Ceux qui ont commis na l'équipe batunyoso,
sans yo bato ba vivre te, je te jure. Congolais a diminué yo penda. Vous comprenez juste Tumba. Congolais a diminué pour awa. Tout le monde a bato ba na ba mbongo ndenge na ndenge ba koma ba locataire. A koma pe olala la mutu. A koma olala pe na salon ya mutu. Vous comprenez? Donc pardon ya ko senga ya nini parce que hier alobaki déjà que a correctifier ba mo na ye te. Yo alobaki déjà que o correctifier ba mo te. Vous comprenez? Il faut que monsieur Baïba qui est dans la sortie médiatique dans sa personnalité publique. Je peux influencer facilement. Papa boy ça mutazo ba papa na 4 ans makele to ça l'émission. Ba to ba c'est la yo continuer. Vous comprenez? Azo influencer à quoi qui influencer mutu facilement. Vous comprenez? Mutu o akoki ko influencer mutu ndenge yazo tonga mapapa boy. Bambisa li papa munyo soka na poso bamba li papa te ko influencer. Mais mutu o za star. Okoki ko influencer facilement. Moi n'était que ya qui va influencer tout tonga papa mbiso to influencer atiki makelele. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle un homme qui n'est pas influenceur. Mais mutu o za influenceur ou za influenceur public o za censé ya ko contrôler ba parole na yo parce que chaque décision na yo okozala appuyer par Batu, même nga ceux qui na oloban naza lelo ceux qui lelo Batu yo step pour finga na kom et mission kana salio Batu yo step pour finga nga po ba mission ba abonné na EPC Solo TV na peut so comprendre Batu o ba soutenir kanga na peut so comprendre ngai donc inos bi ba parole na ezaki mabe koloba na ba DJ o baza mikolo na pona bike ba DJ nyos ba mikolo na ye o ba yebani ba DJ belé ba moni inos bi ndenga zo ya Vodacom azo PC caché il y a $25,000 on se comprend. Ba pesa caché $25,000. Ba DJ na bazaki bazo betele pe ayemba. Ba mikolo ba benga azaki muke dikosi. Akokana na neve o ya Kagame. Inos bi akokana na neve moko ya Kagame. O ba benga kaena ni nani Wanguru. Oyo ba kombo ba neve ba Rwanda Wanguru kasi batu babundisa kabiso. Foko za na ba kombo na information. Tokokuta na pe na poto na betio na chubi ata mbeli na toilette. Ozo ba po bazo bomande bandeko na biso parce que nos bi faye ba keza makila eza ba mort d'homme ya makila ya batunde esalini ezotanga okole kana te facilement que songa ba benga na kobeta na Rwanda na kobeta o eza pena ngiozo lo bango actualité mais eza bêtise eza ne bato basiliki nango ce sont des propos à ne pas soutenir mais ngwana bobengi lelo inos bi Rwanda nini lexe ke inos bi za Rwanda lelo bazo la kisanga ke inos bi za Rwanda ndeko na bango oto mona ki na mariage wana Mawon soki Mawon azana kombo moko ekokana mutu afilm Scofield boy aza mulaye penda za baza après ba taille moko na monga chouchou ozo comprendre oya ba keno omoni ba piste ezali tala elonga dizo tala elongi ya monga chouchou tala elongi ndeko na bango oya ki na mariage tala elongi ya nani ya Paul Kagame ozo comprendre bango ba na landeli ba piste ba bi ba ko benga Paul Kagame oncle na Swahili la kisi sangaji sangaji soki sangaji biloko mo bongo zo comprendre siko tangu mutu batu bongo bazo bomba bandeko na biso lebike nazala problème na Rwanda te mais yo kondana ka fali kendenge tangu bayaki ko sala mariage na bango na Macron na bandal Macron melaka Castel otenga na ko babenga kanga ko poana na boyaki po alobaki bongo mbango aleki na tefmo parce que ayebeke za fali babenga nga na sala loko wana na boyaki parce que Macron a soutenir ba Rwandais mais yo mutu asalaki eloko bien ezaka journaliste o tunaka Macron que est-ce que Congo biso RDC to continuer ko considérer France comme un pays ami Macron kangama ozo comprendre akangama pour te dire que batu misusu likola ba conflit pepo na intérêt na yemoko asa capable ya koloba akoti na buzoba andimi aloba buzoba eloko ebimisi zoba ngana mona ka innocent mutu amaele mais ce qu'il a dit là tapé à côté on comprend na elongi ya innocent na makambo azolo bezo balana to bien ngenani awa o senga ba DJ lelo pardon parce que bato saleli 1 million d'émissions est-ce que ça bongo ce n'est pas ça ngana refande la makambo ya innocent sur la TVT j'ai donné mon opinion et j'ai donné mon point de vue et zaka keke innocent a sa personnalité publique il peut benga Rwanda quand même aza mona ko mais elongi na makambo lobi ekokani ezaye moko mutu amifundi elongi ya innocent ya bandeko na ye na yaye na makambo lobi ekokani okobeta na Rwanda sans problème est-ce que yo obika mutu na oncle no babeta kaye osa sembla obeta ye mais na kuzu bosolo laka ne iloko innocent sali moi j'ai condamné Innocent Bi à 100% parce que na ko soutenir ba propos na soki mutu moko lobi azane personnalité publique mais il y a sa personnalité publique
ako lo ba elo kwa bongo te nako fa en tout cas s'il te plaît à partir de leçon dans l'équipe émission botu na nga makambo ya non saté pour jour mususu ko na mais obi ke ba tigre pe babi babimi bo fingi non biming bango babimi il y a pas comme la stratégie au fallait à Ranangot pour y aller dans fallait au moins petit pays alanda ke makasi même na façon ya ko créer base alanda a créer qui peut base mais base on est salité inos bi au moins ande Rwanda za petit pays aboma biso ba congolais alanda biso azo diminuer biso ndenge inos bi au moins ate makambo sala na fallait. Donc c'est un peu ça. Ok, voilà, vous comprenez que nous sommes avec EPC Solo TV à Nakata émission la biso. EPC Solo. Tout côté d'abord dans l'actualité au PKM. Si les 24 jours bazozela fait rigoler à Jésus de Nuance dans stade de martyr, kuna tomoni bandeko. Oh baza ba journaliste ba boy ko soutenir faire rigoler bandimi ko soutenir roga tomoni ki sinjora za kuna tomoni vraiment ba manikeza kuna elobisi mo mokile sali moi passe ko kolobani. Mais ça c'est clair bah tu vas soutenir yeza batu surtout l'ongoli qui sinjora mais qui sinjora mutu ce qu'il fallait à munene ninga za boy il faut penser un peu qui sinjora merci vous comprenez et ça fallait ba stratégie nae tout monde et ça stratégie a fallu pour au moins il fallait na matanga gigola a créer buzz a souhaiter a pesa mes condoléances la famille a faire rigola a souhaiter na faire rigola tanga comme Hervé pas que batu ba lobela on pas na faire rigola te vous comprenez faire rigola batu basala ba émission atinda bubuli yondola aya matanga ya gigola batu balanda bibigulu et créer ba titre bubuli yondola na fali pour pas boyena boy omona ba titre et ça matama fali al kolinga place nyoso actualité zali kombo na etangama et puis c'est bien j'apprécie ces ba genre ba stratégie parce que ça yangonde eza guerre à musique na ndimite fali a détestaka faire et ça ka lingi place ya chebar mutumso a chebar wana te ayebi que so faire beti bar Yesu sineza aza sous conquérant faire été baba na so batangi fali baba ndo luka batu musicien muso baza ndenge moko po mi roto ebike za fali faire héritier on s'en prend mais siko yo malgré innocent so linga fofiner mais innocent batu bazo pesi déjà nationalité mususu carte bimaki innocent balume Kagame on s'en prend innocent balume Kagame pour oncle innocent papa na bango azale ki ya Paul Kagame donc innocent za congolais te nous on attendait le fali faire héritier on s'en comprend. Donc au moni batuana fali alingaki au moni ngache bar wana alingite mutu muso acha bar po balu atondisi martyr atondisi masamba deba vous comprenez ce que rogaro ba talaka bato fali ba lo bagé soki ndenge rogaro azobete boise événement po misata moko ta braza sabeta masamba deba mais martyr les événements te po bato basi ba beta kuna pona ba bika no faire atondisi tene ezo ça concerne personne parce que ba martyr wana ba beta yango déjà donc pour vous dire vous que martyr ya fait rigola eza combattu même tozomona ba carnaval les salama même équipe na yemoko bazoye ba ko associer batute bazolinga kaka oh bino bo kitate bino bo matate ba contacti bato acheki bato na liste journaliste muso habite ngana na ngapo na mbongo teneka na zo image na sala promotion artiste pour na linga ke mingi baboyelié communication ya faire ezo aider ezo nika ko associer makambo na batu misusu te bato bazaka so ba segana la teka masanga na teka billet na bimi danger ozo mona ezo boma même artiste makambo to mona kango na héritier to ebisa ka héritier kano ce que continue bo martyr et ton date bo mona ki résultat o comprendre toza na posa faire aton sa martyr parce que ndenge za bo so eza carrière ya faire et mutuza eza en danger alors batu na bazo nika ko associer na batute balika muto ayena mbongo ba pesi bango ba chena poche ba surtout ba journaliste o mike ya o ba lobela rafere wana o comprendre soko talibé bato ba zakana ba idée bien ba umela pembe na faire. Moi je n'apprécie pas ce genre de stratégie malgré ba la coste ba combattre la coste à combattre faire à kokate la coste c'est à perdre déjà au rail à musique concert hier la coste azobeta wana eza sortie officielle ya député moko ya union sacrée Kabo ça mission te Kabo ça jaloux ya faire nyonso faire ayemba makasi te ayemba mais lelo ayemba te nzembo lelo te do ezobeta te soko ezobeta to yo na baranga ngasa suna na boîte soko ezobeta to yo kango omoni ba Kabo se bazana en moko boina faire baza génération moko mais ya lika bango osomana ba combattre kaka omoni soko to beta masolo ba mission kotangela nga la coste te kotangela nga Kabo se te tangela nga ta ajeje po azongi ya na scène o comprendre ayena nzembo J d'amour mais la coste ayena nini o comprendre tangela nga ta ba ajeje kotangela la coste Kabo se en tout cas je suis désolé
Nako mutu azoke no beta makambo ya député. Yo zo bisanga non asa musicien. Rapport ya oyo bakisi njoro basalina ba manike zolo ba mape makasi. Bazokisi motema pepe kongolo ba linga ba. Bazokisi mape bango bazaka to yebi kekisi njoro azaka na Kofi. Ba manike ba na falina batu wana mombaya. Na Mike Lokamba te ba suspendre ka Kofi a bloquer ki kaka. Pona bêtise moko salaki. Comment voice bimi. Kofi comme yé pas boya ki moi vérité wana ki sinjora lobaki nde ayambake lisu na chombo te po lisolo ezaki bongo. Mais ndenge bakei eza journaliste affaire était muto akei bango basala na fali ce baye ko soutenir concert à faire au moins fallait na par rapport à émission musique na biso tambola fallait bloquer bango na ba téléphone à yamba bango te bloquer bango par rapport à neza musique na bango balia na sima fali mutu na bino à soutenir concert à Roga bino bokoya ko kendo soutenir faire ndengeni c'est clair fali akolinga ngote fali akolinga te faire atondisa te solo ba kumisa fali batu bakumisaka fali neti batu neti ba Mike Lokamba ba wa mutu gaya wana nani Mombaya nani wa libumu munene nani Butalikasu ozo comprendre na o azaka pembe neti début ya carrière a fali nani o nani Aidor ozo comprendre batu baki soutenir na bango roga biso to sala nini to tungula to baka bakei c'est clair ceux qui ba meko soutenir ferré na banda ko ba futela ba futa lisuta qui sinjora to yebi biso nyoso a mutu ya 100 position fallait comprendre bengi roga missile v sala boy benga sa qui sinjora akondima ane 100 position de mona azo chama kelele. Mais qui se joue pas qui permet na ko et permet na papa Hervé atali te faire rigoler qui peut quelque chose à permet na faire ezaka esprit wenge 12 bazo étouffer yo bango bazo s'étouffaner bongo yo soko ye ba pe ce espace ndengeni qui se joue ayo ki mulunga akei yo ki chale qui se joue aza muto munene aya yo ki sko étouffement o ba étouffer permet na faire a tous on peut ça faire mbote faire ba amut ba ko bando étouffer yo ye moko ko yeba makambo wana te bango na bango batu moko to yaka na ba parking ya ba porte parole au mona rani batu moko sans position donc sans créativité taka bozo mutu masa mo ba bisinga azo filmer aye na carnaval ba comme la victoire ba comme assisté pour moni te kita yo journaliste te bango bazo tala mbongo mais ba tala te ke mutu ko emporter biso implice à quoi ben de la biso à deux personnes en tout cas makambo a faire na okota tena okendeka jour à concert na ozo libanda boy na chombo na ozo ba plein pour retourner na ozo ba plein pour faire retourner na e voilà donc comment que peut balé pour la souka émission la biso et puis si solo mot de la fin on a makambo nyo sozo le kanizani bon mot de la fin na makambo na le ka musique na biso batika ngo etambola bongo polémique ça la bien polémique ça Philippe attends n'oublie la pekisa et simbate musique na biso etambola na pilipili soko sona o tenir na biso to pona na biso au milieu du village na katikati fali on erreur na lobelio faire on erreur na lobelio na muta mutute Kofi jibe bwana ba erreur italinga ite ngala za au milieu du village naza libre na yaka na ba conférence ba tunyoso très librement dadi LBJ ebi makambo na zoloba le cordon LBJ ni somo konzi ebi ke ngai naza au milieu du village soko commettre erreur ceux qui ont commettre erreur nako tindika yo ozo comprendre nako tindika na pesi nzeta pakebo yandimi officiellement to signé ba document vendredi a commis sponsor officiel ya émission et pesi solo na ba makambo soko tel na ba page nyoso et pesi solo au mona elongi ya code mondial ya Willy Musheni au mona ba page na biso ba Twitter Facebook Instagram comment www.epesisolo.tv au mona elongi ya Willy Musheni atoko mika ya Willy Musheni au mona epesi solo donc sponsor officiel yewana na pesi maître Cédric Mumbambote na pesi Edinga Bambote papa soki nazo bwaka ba ya Willy Musheni na lingate kokotsa ba kombo batunyoso nzeta pakebo na ko ba no bwaka na batunyoso te ndeko tika makelele na ko ba no bwaka ya Willy Musheni te place omoni mutu moko boye na ko ti kombo na e poto yebana kine na boutique mo na zando bwaka boutique na ngai do na bwaka ya Willy Musheni na bwaki yepe ekozala manka respect bino bato ba boutique bato ba terrasse botika ngana bato ba boutique botika na bwaka bino omoni na bwaka ya Willy Musheni nzeta pakebo
Naboaki en tout cas, c'est un manque à respect. Et que ça là, bien té. Je profite de l'occasion pour remercier Glodimbi et les designers. Oiseau arrêtez jamais qu'on soutenir l'émission OEP et Pessi Solo. Malgré son soutenir, ndenge mo côté na nzeta pakebo. Mais azo tindika ya zo influencer pe. Merci beaucoup à Destimanga. Ndeko ngwabi tendai. To consommer toujours Royal Baoba. Merci beaucoup à Edingaba. Merci beaucoup à Maître Cédric Mumba, l'avocat de la nation. Yazo Tonga Mingi, Malinga Kolobate. Combien de sponsors hein? Bas sponsor basé belé Mama TV 5 sponsor salaire yango ya combien? Soit na bas sponsor au melandenge no futanda kundenge nini. Donc c'est un peu ça na nyoso ezoleka. Dans le bas te nga tika to tika, je profite de l'occasion pour saluer Dadi LBG. Dadi LBG. Obina boka nani? Ni Facebook. Yo kande babwa kaka yo babwa kaka batu msubongo. Ba ezaka manka respect babwa kaka boy. Ni Facebook, ni Twitter, ni Viber, ni Instagram, ni TikTok, ni WhatsApp. Mais il est là parmi nous. Les docteurs. Jeff, Daddy, les tétas. Don de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Don de Dieu wana au mati. Donc le tirage on a nzeta pakebo ya Willy Moucheni. Sponsor officiel ya Pessi Solo. Na onyo sozo le ka yo pesa ka toli. Ya Willy Moucheni, merci pour tout. Merci pour tout ya Willy Moucheni, merci pour tout. Merci beaucoup à toi et Pessi Solo. Je dis merci derrière la caméra à toi Armel. Merci beaucoup à Kissinger Antoine Monayelo Nakata Moscou. Merci beaucoup à Saint-Patrick Ponce-Mon à Général Maëlle. Merci beaucoup à Bruno Lubu Kambongo ya propre Mbongo à Saleté Zaraté. Merci beaucoup à Consommant Congolais avec Agene. Merci beaucoup à Jordi les jeunes pour mettre Judoka Nakata France. Merci beaucoup Nabinus Bolingara Choice Tumba. Autre Madi Benzema de la presse Nazara Kaka pour nos salles et Moussala. Ngana bino tokute une émission Sika bisous ciao. Batubayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!